Lubumbashi, Katanga Wantashi. Voilà. Hôpital Sendo, chef de l'État Fachi Beton. Donc, hôpital Sendo. Au Fachi Azo Salé, hôpital les gens en ordre moko international. Donc voilà. Aux autres côtés, il y a une inspiration, il y a Poto Kaka. Voilà. Donc, il y a pour le Bézali Ningité. Totambo, il faut avoir accès à Èvre. Il y a le Bifachi à Salini. À Salini, yo Salagani. Yo Salagani. Voilà. Bah, Èvre en gros. Donc, il y a pour le bébé, Zalité. Toko quitte l'Axabino, Banzela, Babiloko, Nini, Oyo, chef de l'État, Pessi, qui Bassalela. Bassala mon RDC. Donc, les alliés qui vivraient vers. Président Balobi hôpital en Salami, mais est commis cher pour nos quotas Awa et commis un peu. Mais ça dépend matériel, mais on va voir au fur et à mesure. Ce qui n'est pas pour ça, c'est Yango. Donc voilà, Yango, il faut battre là. Peut-être par rapport à matériel, par rapport à Biloko Bazaï Kosale là, nous savons que Bama s'est pris en main. Projet P à Fachi Béton, plan universel et santé, Tilelo et Simbité. Tilelo Zara n'a qu'à papier, donc peuple n'a pas. Pour nini ezali na projet il faut ba étudier. Parce que projet santé universelle ezali ko zo montunyo ce maladie donc bazo zo soin nyonso. Donc il faut ko étudier en cas par cas. Maladie ni to ko privilégier. Maladie ni autre ça que ba traiter l'état zo en charge. Voilà, nous sommes les pour décision d'engagement bazali ko étudier avant ya koloba bazwa yango. Donc merci. Donc bozala calme, mais président azali mutu oyo aloba likambo simanango ko kisaka yango. Voilà. Donc bobanga te Fachi Beton azali mwana mboka oyo bazo benga le père des mères, hein. Yango nazo bisa bandeko nyonso ya Congo mobimba esika bozali. Aho to na Lubumbashi. Ozala mu Congo, ozala mu Luba. Ozala Mosoili, Ozala Mongala, beto na beto. Donc Congo, Zamba pese biso yango. Donc biso tozo bo ya biloko tribalisme, o boy. Donc Congo yango yo. Congolais nyonso azali libre ya kotambola isika azali. Voilà. Oh, nano monate. Hein? Mais ota l'état kabila tikaka yango. Na état we tozana ngolelo. Ogolela. Yakala na elelo kitokos. Hein? Kitokos. Tozeli sabato bayebi kolobate bayebi kosali la musala et puis bazo sala musala par rapport ya ba billet vert que tant oyo bosala ka babiloko wana ngonga wana seleka to komi na moment ya Fachi azoloba musala ezo salama donc biloko ya koloba o kosala mususu azokende koloba azofika chef de l'état ozana droit mais biso pe tona droit biso ko revendiquer puis ko répliquer. Voilà, c'est notre droit aussi. Voilà. Donc bon mon équipe bakola Sabino lengeni ni hôpital ezali moko na moko koleka botala toko sisa nanu awate toko tambola na banzela toko tambola na babisike ebele Lubumbashi za monene toko suka awate toko nditi na Kolwezi toko la Sabino aéroport oyo batongi ya sika bientôt ekozala inauguré. Président Yoka Santolo belana nous gestion ya hôpital oyo peuple zo déplorer système moko ezana kati ya hôpital soki mbongo ezate moyeba simba muto ezate. Vraiment, situation est causé vraiment tort dans la population. On a des gestionnaires à l'hôpital parce que on va prêter serment, mais sur le terrain, il y a un problème sérieux. Les malades sont négligés. C'est ce qui est étonnant ici dans notre pays et puis en Afrique encore. Et donc, bon, même dans Poto, même à Fouti, il faut intervenir. Ceux qui sont côté d'un hôpital, il faut intervenir. Mais les Cambouézawa, il y a des problèmes de mentalité. Mentalité à bateau. Ce qui m'a déjà, il fallait. Pourquoi bah bengi place on a fait intervention rapide. Ce qui m'a toyé, yambaye, talandengeni le azali ko sala donc il faut yamba d'abord moto. Qui bokende da au pesana mbongo. Mais aussi le tozo senga bongo moto akokufa. Donc ba minga ngana biso tozolinga bo changer méthode ya musala, bo changer lolenge ya ko travailler. Voilà. Maman Marceline Mido va réclamer balobi okenda wapi lelo yo il na yoka son na kati ya Katanga donc polémique en désordre. Mboka na yo maman. Merci beaucoup Cordon et na umeli mingi balobi soki olingi o sauter il faut reculer. Voilà. Hein, pour bien sauter. Il faut reculer. Au moni tangu tozala kati ya mondo ya kobundela mboka. Tozwaka batak biso pe topesa baku. Parce qu'à un certain moment
Bakwele qui faut. Te bakwele qui. Babi là. Je vais rabimana la thérapie ma. Babi 520 gigole Messi. Dans Mikolo Ochena C. Ochena bana C. Chela CT na lobaki na e Congo bato bamonaki collation nanga après collation nazongaki sous RDC. Tozali na travail moko to bando sala comme sur la média. Or makamba Congo eza na ba travail mususu faut sala na C. To polémique dans moi mouké. Yo babengo Igwe de la presse. Neni Igwe de la presse a abandonné presse. Donc au tiki terrain a ba infiltré. Le lo ba pero lo ba comment ça va première position. Bon moi yo bimana retard. Mais Marceline Mido on dit le Igwe de la presse. Presse ezakaka otozo monate. Presse ezala makambo ebele nga babenga nga journaliste d'investigation. Tango na ina kati ya RDC. Ezala makambo mususu oboyi nanu kobimisa ngo boyi. O lukozela ngo ba solution na se o batu bayebi te. Na yebi ke bitumba tango ezobunda tellement que toi na ba guerrier bino bozali. Ma président Yokason. Toi na ba bilombe belé. Diama vera lela lobi Igwe de la presse m'a appelé Igwe de la presse. Belé va passer Gili, ba belé, ba chole, ba guerrier bazali. OK. Terrain moi etika la vie des athées. Mais je sais que Igwe ya moi si. Donc quoi bundela moi ça la rapenda te. Moi particularité moi boeta la. Ndesala ke ba bazo réclamer yo. Mais Ata président, tout le monde a dit que l'autre. Depuis hier, tout le monde a dit que depuis hier, depuis la zone. Ça fait 2 mois. 2 mois. 2 mois, on n'a pas même la président Yokason parce que. Donc tout le monde a dit qu'à l'aéroport. L'aéroport. Tout le monde a dit qu'à l'aéroport. Diama vers Papa Sayokason, Mbota, la vie, nyoso. Voilà. Parce que les hommes cassent tellement que biloko mususu kobima na media busquete pour baku mususu o tozwaka ezosenga balala te. Alors lelo toza na ngana ba Angleterre toza na machine à Katanga po biso tozali biso mokonzi ya mboka. Omoni côté mususu président ya kazalaka pe na kota sukelaka biso ba oya ye tokendaka tina ba place mokonzi ko kokota te to eko étudier terrain par rapport à ba conflit ozo les cas otozoyoka entre les Katangais et les Kasaïens. Or toza un seul peuple avec le même sang. Alors choix ezala kite il fallait to kita en même temps na la Sabino Katanga, Bomona Katanga, surtout dans la spécialiste na masolo ana bana Londres balé la biloko ana Jeff Majadi azole la donc son en désordre. Papa Jeff longtemps. Alors il fallait to visiter bino Bomona Katanga Lubumbashi. Oh ce qui ngandi atonga, je vais vous montrer avec de preuves à l'appui. Biso to bato sentiment te so muto sali bokomona. Ce qui passe à l'ité beaucoup de monde, tu as déjà un hôpital central, provincial. Il y a référence Jason Sendwe. La scène me voit. L'hôpital, matos ezala kati, baobengango matos béton. Voilà. C'est-à-dire scan. Son côté scanner on est trop bas. Scanner en français. Son côté scan, c'est-à-dire et soit maladie non so kan ndenge biso ba na Angleterre tout ça. Awa wa matoso ezawa deux fois bandeko boko luka pona bo découvrir c'est que le président de la République notre papa a fait awa po bato lo baga mama donc ngana o lakisa bino parce que ana biloko ebele mokonzi azo sala o ke bino bozo ebate biso sko tozalaka wana tokiti Katanga toyeka pona makamba conflit mais faut bomona ba œuvre ya chef de l'État voilà ne loko toyeko sala et à part ça tokolakisa bino pe ba place o eza ba faille ba place o il fallait kobongisa po boyebi ngana zaka munoko na bino balobeli na bino place o tomoni mokonzi asalité toka kosenga bonjour. Oui, président René Paza, voilà. Président René, donc... Voilà, j'ai trouvé un nouveau caméraman qui va nous filmer aussi. C'est seulement comme ça. Ouais. Bonjour maman Mido. Yes. Tozana ye partout na Kendara. Oh Katanga. Beaucoup de la oh Chikapa. Oh Naya Boye. Oh président René. Yo soyaki déjà 3 jours déjà avant. Azalaki déjà. Président René, impression par rapport à Koya Awa Oye Kosala Nini.
événement parce que batebele bazo se poser la question comment la communicateur ya Fachi directement boye na mbutu atterrissage forcé na koko benga eza dû à quoi? Merci beaucoup maman. Comme nous avons toujours dit, pour la école Tokowa, pour la école Tokokufa, pour la Fachi Toko Daye. Donc Tokozalana est partout, il faut Toloba. Bon, mon équipe est allée au grand complet. Namwana Koli Azali quelque part, Eric du chef Akoya, ma communicateur Nyons Bazali Awa, mon président Yokason à côté Nangaï. Tout ça le déplacement Pambaté, tout ça le déplacement pour un conflit créé par bateau Bazali Kolukaba, créé conflit à Lokuta. Nous avons des origines au Tokoki Kokabola de l'OT. Mais les politiciens balinka Kokabola bateau chaque fois. Ceux qui botali bien les deux Katia Katanga, Balou Babazawa des années, Babengana Bangote, Babiva ensemble. Nous sommes en 1990, nous sommes à Bingo Kokanisango, Kopesa on est exemple, les acquis pour des raisons politiques. Mais le peuple Katanga c'est un peuple accueillant, Bazana Bato, tout moment Bafandaka. Mais il y a des politiciens qui veulent pour les intérêts na Bango, diviser toujours Bato. Et ils allaient conflit moko créé. Alors, Bissot Lobaki, Tokomona ou de loin. Il faut te combattre, de quoi il s'agit. Tous allez koye Bisabino que dans 2 jours, si le programme ne change pas, number one qu'on appelle Fachi Beton, il va être 50 Moulankoya pour présider et l'autre va benga table ronde. Table ronde, ezali et l'autre ezali ko sandisa, ba etmi nyonso, ou ezali ko fanda dans l'espace Katangé. Et sobotali aussi cohabitation en attendant du mayango les alliés na ba fan ensemble. Mais ba fan ensemble bon côté. Il faut bon di mama, un comportement. Il faut qu'on s'intègre. So yebi ke baninga ba vivre kaboité, na vivre ndenge nini, on s'intégrer na comportement na ba. Ceux qui paient ba moni que comportement là, ils a bien ba copier pays ayo. C'est comme ça que ba fan là. Alors mais nous voyons que les politiciens mettent quand même le met partout pour bien vers la banque. Comme j'ai condamné les propos du Premier ministre, je l'ai dit sans embâche. Je l'ai dit devant des caméras ce matin, c'est la 3e déclaration que je fais. Le Premier ministre n'est pas un rassembleur. Il est arrivé ici pour régler un problème qui était déjà sur le terrain, mais il est venu ajouter un autre problème. Il est venu ajouter un autre problème. Ajouter problème, on a dit. Non, non. Tolingo contre la conflit. Ajouter problème T. Atika Batbafanda Kimia pour un intérêt personnel à diviser ma tout. Azajane na biso tolingi ma casse. Moto tolingo pour le Premier ministre. Parce que tant Malungola qui nous avons dit voilà un jeune qui va représenter la jeunesse. Maintenant, votre présent en conflit, chef de l'État Tindio rassemblé Batu. Tomoni déjà comme au Batu Ababa Kyungu, au Batu Yanani, mais yo qui n'a pas tenu. Ce n'est pas bien qu'on divise. Donc, Kyungu lui n'était pas Katangé. Yondoza Katangé, Kyungu Katangé. Il faut rassembler tout le monde. Il faut rassembler tout le monde. Maintenant, Awa, vous allez devant l'hôpital. Sende. Cet hôpital. 100 jours. Mais chef de l'État, il y a coûté et Izalaki, le quoi la maman est. Mais pour ça, qui dit que Bilo qu'on a quatre zate, bilo qu'on a ce baby. Mais chef de l'État, il y a le bilan. On ne laisse pas comme ça. Dans le bilan, je vais dire quoi au peuple congolais. Alors, chef de l'État, je pense que vous allez comprendre. Ndako wana na ba fongoli ya ngote. Ba bâtiment on a kati so koti ezali kole quand même ba hôpital ya Johannesburg, ba hôpital ya Londres. Ba instrument ba tient na kati, c'est-à-dire les appareils travaillent à la place d'un médecin. Médecin j'allais pas pour commander. Mais là ba pareil ba tient awa, ba tient dans l'objectif. Dans l'objectif il y a pour servir peuple katangé. Mais comme biso tous les communicateurs sotoyer totuna kabeli tuna. Nini esalemi pourquoi ndako na lefongwa mité tant que tomeki kotuna mituna bat bazali koloba hôpital oyo eza na 570 personnel comme personnel ya hôpital botala evre ya monene oyo bato na siko bakofutama ndenge nini po bafutama il faut mbongo esala nini ekota po mbongo ekota faut hôpital ekoma kosala maintenant ba fongoli yango te parce que chef nano inauguré yango te mais na kati awa ninge bakangi ba porte wana ba omona to porte na kati boko mona ba pareil nyonso ça déjà placé avant continuer nani président René balobi awa eza boloko e bakanga
nani Simon Kimbangu. Place Simon Kimbangu isikasala poloko. Poloko yango voilà. Ndako bozali komona wana ndako boyoka ke batiaka Simon Kimbangu na boloko yango isika tozali voilà. Merci beaucoup komona. Continuez. Je continue na kotikela bato ebele bazali awa maloba. Maintenant si c'est analyse na ngai awa tozali na hôpital Sembe ndenge toyebisi bino ke nyonso batie déjà na kati. Mais non ba exploiter yango te. Mais selon confidence tozwa c'est comme si mbongo ezali kokoka kofuta ba personnalité pour que oyo kotikala ekende na propriété ya ndako ekende na exploitation ya bato bazali ko se faire soigner na kati. Pourquoi? Parce que ndako bozali komona ba personnel baza ebele. Mais skoyo l'état il faut azo personnel wana en charge. En charge c'est-à-dire ba médecin baza déjà payé par l'état. Mais au baza mécanisé il faut baza na prime na ba. Ba infirmier il faut baza na prime na ba. Gouvernement abimisi mbongo. Mbongo wana repeindre et son dit instrument. Il faut le gouvernement garder biloko wana pour garder yango, il faut que bato va se faire soigner. Suivi ezala. Pour que suivi wana ezala, pour que bâtiment ezala pas na robe ya siko bozeli comme. Vous voyez c'est très propre, très propre. Je peux dire c'est le meilleur de toutes les provinces. Parce que je ne parle pas hôpital ya monene boy. Na Afrique. Mais c'est quoi hôpital ya monene boy? Fatigue beton. Mon maillot canine, je bois bilou, mon contombolo. Abimisi moyen, abimisi gouvernement, abimisi bon et bimi. Bâtir bon on a vrai. Il faut maintenant garder vrai boyer pour que ça la personnel faut bafouta, personnel faut balia. Nous osons croire que comme le chef de l'État arrive, parce que le chef de l'État arrive. Président Kokota wa fongola yango et fonctionne. Le chef de l'État, biso tozali équipe d'avance na yo. So tozo biso bino azali koya c'est-à-dire azali koya. Mais koko mazo koma na Katanga, il a de quoi se frotter les mains dire j'ai travaillé. Est vrai. Oyo bayebi eta ya mama yemu o ezalaki le eta o ezalaki yo fandi kuna oliembu bati zale sali o asali manda esi bino bozalaka dizita bosalani manda yango o ndeke toza boye eza pona kokosa te vraiment sale lokote yango papa est-ce que zo zongo bien zula ngokuna ti eza kuna hôpital oyo pour l'Afrique mobimba hôpital oyo penda yo kasa voilà namoni omoni ba communicateur so chiba ensemble le biko ozo mona ke baza maloba pete na mbebo bazo ko mfanda kimiati pourquoi parce que musana bango yango wana ce qui le faut ba ajouter. Nous sommes en désordre, c'est comme ça les communicateurs. Les communicateurs aiment parler. Voilà pourquoi j'ai fini vite pour que le président Yokaso Azomaloba, Yomutoza Kakoloba chaque jour au président Salité. Ça, c'est une parmi ses œuvres à Wanakatanga. Tokotambola partout, Bokomona Banzela Sali, Bokomona Hôpital Oyo, qui fait la fierté de notre pays. Parce que Kolobatenga na Kolongwa Kase, je ne vais pas traiter Ngaï, na Kolongwa Congo Central ne va pas traiter Ngaï. Tes frères qui sont au Grand Katanga sont aussi en mesure et en droit d'être protégés par le gouvernement à tomber le bango hôpital ya monene à repeindre yango à équiper yango na biloko nyonso pour que bande konayo o ba vivaka na Katanga bazwa moyen ko se faire soigner. Mais bazali ko confirmer biso que bato bazali ko se faire soigner bazali un peu pauvre. Bazali na capacité ya ko se faire soigner te na makoki bazali ko senga. Partout dans le monde l'État subventionne les hôpitaux. Et il faut que l'État congolais arrive à un niveau, il y a subventionner les hôpitaux, à charge, les médicaments, par exemple, la tuberculose, il ne faut pas foutre. Moutaza la balade par exemple sida, il ne faut pas foutre, en charge. Moutaza par exemple balade, il y a de 0 à 10 ans, il ne faut pas foutre. L'État congolais, bien sûr, moyens à Makambobele à Kosalera, mais utiliser yo loba au nom de sa deuxième mandat to sa deuxième mandat on a œuvre à boy parce que biso na bana mona lango kana bilili melelo na moni to kokota ti na kati président Yokason Pesela. Merci beaucoup. Avant de continuer na zola Sabine to zapo mama beta na Swahili o boka se peut-être va vidéo yo beta Swahili mama yako beta mama yako yo ba ebio yo da fuka ya beta mwana koli to zapela mwana koli mama niko naona kama œuvre ya hospital tunapokelea ba journaliste yetu président René Yokason mwana koli na mama Marceline na moni ye kaka na Katanga awa tunamwona mwetu mkatanga muone bintu œuvre ile président wetu Fatia anatufantia mtoto wa Kongo anatufantia bintu
mzuri, anatupatia hospitali yetu mzuri. Tuko na waza baba ukuye uinogire hii hospitali njoo ya kuweza kusaidia kulipa badokteri yetu na kupokelea bamaladi yetu bale beko na vizuru Katanga, njoo banze kutufaire soigner. Baba yangu kwa Tibeton, baba wa batoto, tuko na kuita baba yangu Mukatanga, kuya baba unogire kwa hii hospitali, milango ifunguke baba yangu, kazi yote ishakuisha. Merci beaucoup, merci beaucoup. balandi na biso nyonso ya yoka sombo partager émission bocha babitema parce que awa toza sur terrain toye kobeta biarte toye awa na équipe d'avance ya tata mokonzi ya mboka parce que nazoyoka bato mosusu oyo balesa bango kindoki pendant 18 ans bazali koloba babiloko moko oyo ezanga nango ntina œuvre yango oyo botala boko comprendre que non pendant 18 ans bato babandaki nde koyiba bambongo mpona kotonga na Rwanda, mpona kotonga na Tanzanie, mpona kotonga na Zambie, na Italie, mais na Congo te. Esengo na biso ezali boye tozali na mwana mboka ya solo na tête ya mboka oyo azali kosala ba œuvre na ye parce que hôpital au Saint Kasalu lelo donc ba pareil ezali awa na ndenge moko ya kosakana te ba matela ezali nyonso wana ezali mpona kolakisa bino différence ya mwana ya mboka ya solo na bapaya. Alors ba manipuler bino te bakosa bino te awa tozali en direct ya Lubumbashi équipe mobimba donc équipe nationale ya ba communicateur tozali awa mpona kotalisa bino ba action ya chef de l'État na kati ya Katanga oyo biso toza na ta ya distraction te bato oyo bazoya na batribalisme bato oyo bazoya na badivision baluka discours mosusu parce que awa nazoyebisa yo faci nde nazoyebisa bino keno bana ya Katanga batoto ya Katanga yo tebe komobilize njuu ya kupokelea président wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors tuna saisir na hii occasion ja kunaonesha ile kashi anafanya kashi moya mzuri sana. Hii hospitali ni depuis belge ata peinture ya bule ya pakora grâce ya Fachi leo peinture banaweka abaishe paka pa peinture ingia ndani vitu yote viko ndani mpaka ndani keno tokokota tina kati mpona kotalisa bino donc yo moto oyini Fachi yebake no kosala AVC okodaye parce que oyo eza nango ka transition mandat ya liboso ekobanda na 2032 sikoyo bino bato bobandeli mpena ki opposition na kimokolo bokosuka wapi bavétéran ya opposition parce que na ntango wana osala opposition il faut ozala kaka membre ya UDPS sikoyo opposition bakomosalela biso sikoyo opposition ya VIP ozosala opposition ozolia shawarma ozomela canette donc bilan ya marche 0 mort 0 blessé mais 350 sacs d'âme volés wana ba opposant ya Madidi ou ba soit ça ba opposant donc différence ezali makasi bilan ezali tellement largement positif ba action eza plus de 1 million soki to bandi to banda otanga yango to sala ta 4 heures du temps alors tozali vraiment ebelé na comme on policier parole te na pesi maloba na Junior Mwanabute. Voilà bande gotozala les grands guerriers l'homme de Perolo. Oui, nous allons aller jusqu'à l'intérieur. Warara, le nom c'est qui encore? Ils sont déjà venus. On va entrer. Donnez le passage là, que nous allons entrer à l'intérieur. Voilà. On entre déjà. On vous dit ceci. Ce qu'on a dit, on était dehors. Nous voulons vous faire voir des matériaux que le chef de l'État a achetés pour l'hôpital. C'est-à-dire, Malobate, le Homonake, en dehors, il y a coulé. Voilà. Oui, nous sommes en direct de Marceline Mido. Tous les amis, tous les fidèles, nous sommes ici, Congo Bololo en action. Congo Bololo.
On ne doit pas laisser Richard sa vie. D'après, on doit travailler. Partout, on doit travailler. J'appelle ma hiérarchie. Je les informe. Oui, oui. C'est pour votre dîner. Moi, je n'ai pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, en attendant, bazo benka poto sala rentrée. Bon, il y a bis choses à la rater que auto kei, toke ko luka ba image, tokati. Il y a bis choses en direct, bozo mona on dengue zo salama. Tozo sala entrée, bon mona matos béton. Même si bino kombo bazo benga ngokoto. Matos béton, ah na ba robot. Tout neuf, ça biloko ba pakola ba c'est-à-dire biloko outil libanda ya mboka, ba matériel outil libanda mboka pona ko soigner batu awa. Alors, Tokota Nakati, en attendant l'inauguration, il y a chef de l'État, ceux qui ont d'ici dans 2 jours, Toroyamba, le président de la République, il y a RDC Mboganabiso, Béton. Tala Komelana, nous, Congo Bololongi, j'ai une équipe de la présidence, les journalistes. Ils préparent, le président arrive dans 48 heures à Lumbashi. Ils veulent entrer à l'intérieur, filmer pour que ça passe en direct. Voilà, au Monimboko, les ala qui n'a bouloué, mais depuis le président de la République a vu ma solo ordre quand même Tozo Mona. Tozo c'est la, comment dirais-je? Voilà, et Tokota, bon mon année dans le Sabino. Ba matériel les aliawa ba pareil à ma casse, c'est-à-dire netinga moto na uti kuna troba UK grand pays RDC des grands pays au boy no ko se soigner na Kinshasa aux avions au ko se soigner directement na Sendwe il y a un décilé mais bato bazo ke na Inde bazo kufa kuna nieko na za mboka makambo Inde est là depuis 2018 air chef de l'état passation et salamaka yango na nde makambo Inde abu pia et derrière na minute ambassadeur ya Inde akomi kocha visa na $15 à Pam. Mais bato pe baso ya te. Donc chef de l'état facha se concentrer pour na kobonisa mboka. Minya kolobeza te bino botala kaka. Tala nanu bâtiment. Net bâtiment ekokana na fachi béton. Na donc bâtiment oyo eza lokola Queen Elizabeth. Mutumoko toni mutuna lobby est-ce que morgue pe ba réflexion. Biloko nyonso ba pasa ko lobby kala bazo sa l'hôpital. Kala va fachi azwa pouvoir. Ngai na botama awa na hôpital oyo. Ezali bazo sa. Morgue ezalaki omona kureki avant kutu fachi azwa makambo. Solo awa kozala okangi même ba ero na kashine ezate tozana système Apollo boy mais fachi a zui makambo ba pareil ye kureki ndakate kureza kitoko na morgue même ata bembesali 3 semaines 4 semaines et donc nous devons quand même encourager tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Kalamingi te tozokota voilà. Soki boyoki équipe ezokita na terrain. Ezaka nango makambo ya kozela teko bato basali misala nini fachi asali misala nini. Oyebi question boyino botumboli demba problème. Puisque fachi azali kosala alingai te kasa na propagande. Siko biloko image ebimi komi wote to komi na mama élection te. Bomona image. Donc voilà. Donc il ne faut pas organiser que bazolo parce que moni yoka sont petit na terrain zali o zelate qui vivra vera. Voilà biloko izali awo. Hôpital lo ça pendant 18 ans. L'équipe wana bazolo baté à Salanine. Qu'est hein? So boma ba congolais. Mais président to monaki ba yembela ke banzembo na changu mais na lobby que meto lo quand même makambo to metuna bo expliquer non laisse-moi répondre ça parce que moi j'étais là dans l'événement des Salama moi j'étais là c'est-à-dire Kabila tango mbongo liboso Kabila baliko kobimisa c'était $700 moi j'étais là mbongo ne c'est $700 $700 bachaki yango na
Oh, moi, na boute. Je vais vous dire une chose. Voilà. On a complété par maman. Et là, on a bien préparé il y a au moins 3 jours. Le problème est là qui n'est. Ezana juge ancien juge constitutionnel Banyako. Bazaki na réunion na bachadari. Balobi, il faut tout pousser na Kabila à postuler. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut à partir à Tchango. Bakang Bazui, la Chege, moi Batuna Bango Bakuluna et tout consort. De la République, sécurité interne, laissez passer. Et puis, de l'autre côté, on écrit... Oui, je devais expliquer. C'est la clé. C'est la clé, pour comprendre. Maintenant, pourquoi cette histoire est ça dans la commune Moussoussouté? Et quand on a place où on a marché de la liberté, Bazumbo, même Kabila, il y a une équipe Azalaki surpris. Bakaboli Moussolo. R bakomi na Pongabi, bazo se communiquer. R Kabila komi na quartier 1. Déjà bato babandi ko sereni na groupe. Si quelque chose ezalaki ndenge balobi spontanément et salami. Comment se fait-il que Kabila na quartier 1 bato déjà babandi ko yemba banzema na marché de la préparaki déjà un groupe. Groupe wana ezalaki déjà. Bachaki bango na bakwani onso Kabila banda oleka. Ils étaient là. Babani n'a pas sa mort avant que Kabila arrive. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Ngai na kena ko sala bachana. Donc na moni masolo na bino o eza masolo ya fona yeba qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire bateau bachaki déjà na bakwa ba pesa ki mbongo bazoka bola 5000. Nous sommes là depuis maintenant. Kabila tango komi, il a pris $500, la valeur il y a 700 000 francs. Aujourd'hui, nous avons pensé à et tant que bandi kubwaka, boyebi congolais la matière à mbongo na ba oyo bayeba ki na bo bayeba kite bakobi kopusana. Et après ça, ngana zakona na zoso na bango, je voulais filmer mais tellement que na mona yango à chaque fois moi Kabila sali moi nini, on t'a expliqué, c'est comme si dans son matsaye j'ai dit non. Na kolobela biloko côté pour la bassesse. Mouton aussi to enterré. Azo le capteur bimisara to lobelae. Kabila to rocha ka sur l'actualité parce que to sito kundae. Il est déjà enterré pour beaucoup de sango na mitou. Parce que je vois très mal à chaque fois Kabila mais Zani. Il était là il n'a fait rien. Mais pourquoi chaque fois to tanga komba Kabila. Moi na moko kuta zoki na kozoka. Moi j'étais là na luki ba aider ba me maï l'hôpital pour les équipes mbeni wana ya kikole pour ba meka ko soigner. Pourquoi? À cause il y a 700 000 francs congolais. Les Ambongo Kabila Bibisi Mbongo plus. Et à Poussani moi Mouké, dans ma moni, Batoussou Bakobi Kotomboka, Karabano ya Bengaki. Donc là, le témoignage à Razo Kaboli Mbongo. Après, comment on va faire? Si comme on dit 700 000 au Kabila Boakaki, Babandi des ordres de Kabila et sous Kobimisa 1 500 000 francs. 1 500 000 francs, il y a Congolais. Kabila Boakili. Donc, les solons, est-ce que vous pouvez comparer 3 ans à 18 ans? Mais si vous comparez des mandats à Fachi, mandats à Kabila, mais vous êtes des sorciers. Na 18 ans, s'il vous plaît, 18 ans, Congolais, c'est-à-dire que tu perds même valeur na niveau ya monde. Fachi a côté na pouvoir, a bandit diplomatie, a zone ici valeur, a zone ici respect. Mais vous avez comparé 3 ans, oh boy, non. Toboyi ba préfabriqué na bino, Toboyi to rejeté na ba campagne à Mabé, o bazo sala contre le chef de l'État. Toti koloba na bino, o ezala juste transition. Elle Facha a eu pouvoir, toute la population a bossé qui compose sa majorité parlementaire. On était obligé, il y a des caprices constitutionnels. Il y a composé na bango, to sali 2 ans. Bazaka kocha bakrokajan. Facha réussir ko déboulonner bango. Et toké na union sacrée. Union sacrée ango bandoki. Bazana kata union sacrée. Et cette fois-ci Fachi a matana vitesse supérieure, haute tension. Vous comprenez? Je vous dis ceci. Salaire à la policier mati. Est-ce que Babeti a même maintenant na réseaux sociaux? Nazo c'est la journaliste Oyo Moussala na bango.
kobimisa kaka mabe mais bango balobi ke bolinga bosala baloi moko mpona bavantage na bino notamment loi ya seni oyo bolinga bosala yango balobi ke bakosoutenir bino te. C'est faux et archi faux. Et d'ailleurs, nous mettons en garde quiconque pouvait défier le pouvoir de Fachi Beton au niveau de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Comment se fait-il que Fachi afandi na présidence azako luka solution nini oyo social ya peuple komata mais bino ba député mosala na bino eza loi etali Fachi ani etali Fachi biloko nyonso komika Fachi mais ba ke non na table ronde ba solola avant loi wana eleka table ronde toyebi les batouana bazo lukande ba poste bazo luka bichebechebe mosolo toyebi ba ministère. C'est ce que nous refusons. Boza la prida ba imboka ba congolais. Loi électorale, ça ne concerne pas le président de la République. Bocha ye na potopoto na bino wana te. Bosu bozui ba palissade ko kité. Bosu bozui ba veste chaque semaine. Ba député bozoka ba veste na ba sapato. Oyo banda di koluka. Et j'en profite pour mettre les deux députés. Oyo bazo se comporter lokola ba chèque. Lokola ba tuba tangate. Eza Molière, lembelembe soki lembelembe. Na Daniel Safou. Naza ko yebisa bino boy. Biso tomela diamba tozo ko s'adhérer na litoyi. Plus que même vous. Vous n'êtes pas des voyous. Nous sommes plus que même des voyous. T'observez bino bakabana na bino. Boza lokola soso. Bache mo masango mbango. Bache awa mbango. Bozanga position. Vous êtes reconnaissant. Tout ce que les députés depuis pouvoir à Fachi, s'il vous plaît, n'engana bosana point oyo. Banda Fachi a son pouvoir. Boyoka makamboya, o ba enlever député moko ba betie film. Boyoka makamboya poison. Boyoka même na armée que nani soda moko officier moko kufi na poison. Biloko wana esila. Fachi aye amemi Bible. Bokomi kofinga ye. Jésus-Christ nde muto ko supporter babiloko wana. Fachi asa Jésus-Christ te. Ndeto lobi boye, chef de l'État. A fini la régression na makambo komela secret. Boko misai dictateur te. Non, nous les Congolais pour que Congo Bolon. Nous les Congolais pour que to yoka malamu, to respecter mibeko, il faut film. Il faut dictature. Parce que Fachi memi bango. Au moins 3 ans oyo. Fachi memi bango na alléluia, alléluia, alléluia na Yesu we. To moni ki alléluia wana. Boko comprendre en beauté. Maintenant sikoyo. Na bando yoka déjà Saint-Esprit. Chers internautes qui nous suivent en direct, il y a ce qu'on appelle la logique normale qui doit être suivie. Ici, nous sommes dans une institution de l'État. Pour la vote à la carte, il faut autorisation et infrastructure. Alors, la minute où il est en route, on ne va pas vous tenir seulement devant Boba Naozela. Entre-temps, nous allons continuer à parler à l'extérieur pour que nous ayons Fongo là, parce que c'est un bâtiment qui n'est pas encore ouvert, ce n'est pas encore actif. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'on va nous amener la clé pour que Total. Mais si il s'avère être en retard de monsieur, il y a un autre jour. Voilà, parce que tout ça c'est normal. Mais vous avez vu l'œuvre. L'œuvre parle à notre place. Alors, boya omona tokota na kati boki président bébé denga lobby parce que toboyi toboya bokota kati bata présidence tant balikaki babwaki vraiment c'est la logique. Il faut sécuriser notre bien. Voilà. Oui, parce que le matériel ezali awa ba pareil ya makasi mingi. Na robot pas allé à redécouvrir alors que kota kaka brusquement et salini il faut toser là. Ba kota sabiso bon. To patienter 20 minutes. Ça après 20 minutes c'est simbité to kato kata. OK, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Merci, bye bye. À tout à l'heure.